pour le bar qui est pototé bah quand il va refouler à son mukanda mais quel est poto ndam oh mazabi na poto quand on dit ndam mais c'est quoi ça ce qu'on a poto baba qui rokin de pototé akobala raté akozwa mukanda té mais lelo nzamba sali grâce lelo Karine Mokonzi on a le baboye a obala to qui n'avait étape par étape lelo famille ba Evi lo famille na bango ba Evi au sentir que le gâteau chantini à Karine Mokonzi ba 8 ans lelo ba kutana entre les deux familles bana posaka akupanza bana posaka akoboma omoni ngapo na nzima ba voice wana ba ndeko Evi ba kana vidéo ometanga ba kasa na vidéo ba to bele ba ndeko satanda ba osira meke vidéo sanini eya ya uli musheli kutabinga nga janvier babi murazana ba vidéo ba ndeka na ibaya nango sur place to mona lokwa boko misa ba voice ba audio tonzi mana biso to yebi ndenge chango etambola to yebi ndenge ba montaka ngo to yebi ndenge sale naka to robola sa batuma kuta pamba te je crois te a tout repenza na ko sorte bat bola tama puta te leke tu tout wana libuso liputa mais tout bat bola tama puta te bon c'est réel qu'azaki mo na été mais tu peux se bon avant go obi tunani obi ke na janvier a toto passer ba pia ke leke makasi ya obi ke pia kawana ekoti sibiso ti na février siko muto apesa biso ba actualité zaka Karine Mokonzi muto ayela biso ba match obi numéro ba match ezaka yi talaka ngamo anene sima mi kotika biso te Karine Mokonzi kotika biso te na fin du mois le 28 le 29 déjà février si il faut ba futa bandako ba tu faut balia mais to bandi février mobimba na biso Karine boy ko créer biso actualité lelo au mona ba film susu bande côté ka nzoto na ba boulevard na ba boîte na miso na ba opika na ba Willery mais lelo Karine akoti bon monde mo YouTube ba fi en banane ba c'est belé même ba to ba Yvette Kalumba Yvette Kalumba zaki côté ka nzoto wana tche azebula ndumbat ozana ba preuve nazo yebiso omoni rompre Willery place bande ko sala na opika na nino ko sekate nazo ba soke na pays peuple ba kotwana ya banda via bongo ya banda bula ko na biso na ba opika yeko babenga ke tchet bando bengeli bata rouge. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend d'Angonga Oyobino, Bokolanda Bongo, émission Nabiso Mokolo Lelo, ya Bosolo na Baïba Kenda Sango, voilà. Bosolo na Baïba Kenda Sango, Toza Bongo Wapi, Toza na Bo Marché, Bipa Yoyo, Naeko Kangela Bino, janvier, Wata Mokonzi, voilà. Oyaza Bongo, la bouche autorisée de Karine Mokonzi, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, nous ezo tambola, mais nous on eza pays Bosolo parce que les londes Tozo Betali Solo Boye, Eza Bongo, Libala, ya ye mokonzi ya la Chine babi ya za clé ya YouTube balobi ya za mokonzi na bango le numéro 1 oya pesa makambo na YouTube eza ye bongo nani c'est Karine Mokonzi la baronne oya zo bala lelo babi libala neza mbutu ekende zonga déjà na nenga mikila poto biloko ezolamba ma fête ezosalama est-ce que na kin pezo salama to yebite nde yango lelo na ekoluka janvier pour na koya koluka janvier na kutia zo mela zo célébrer déjà na ndenge na yebite est-ce que janvier on l'accepte so pe ba photo ndenge na famille ba Karine bazolamba je sais pas on va parler de ça on va parler aussi de Mama Lydia oyo bongo aza icône ya mboka na biso Congo mais quelques temps passé mutakalisation na ye panzana ki bongo nungu panzana ki ba publier ki pour na libala nae ndenge aza ko se remarier est-ce que c'est vrai ou bien eza lokuta mais ba propos na biso na ba propos na bino ekozala elongo ba question na bino ba suggestion na bino ekozala bien makasi to kosolango pe na janvier on va parler aussi de filles oyo bongo ba arriviste ba impressionniste oyo bazo panzaka ba vidéo na bango na TikTok nzoka tozo lulaka bango bomengo bazo sakana kana bango eza bongo oyo bazo kindaka komelisa ka bambwa kobimaka na bambwa makambo zebelele to kosolango elongo na janvier sans plus tarder wana nazako sembola micro nanga nazo senga pe na oyo aza bongo sima ya bilili kitoko makasi boye de maweja a panzelanga bongo caméra na yamba janvier to beta moi li solo na janvier to eba so eza makampa solo bonjour janvier. Ouais, bonjour ma sœur. Meilleur vœu. Ah merci pareillement. Bonne fête. Ah merci Pinza. Ya solo menga na omela te.
ya solo romela surtout si somela to célébrité baba ki to bala raté to bota raté nzambe wa sana ba circonstance nyonso ndina mona mama Brazil bokumba mama social wa ndachanga pinda de cœur na yi nzambe o asala kota Galiano mo privé nzambe asala ko place ba mama Civimo TV ba mama Belgique o asala ka pinda na ba circonstance nyonso social nanga mama nanga Francine Sambou sa place ozana peso mbote na bosani souté Claudine Buka motema intellico et prêtre bat babalana on a beaucoup mingi bato ba Maria pas ser na Claudine Ebuka abala pena na vena biso pena ya kati Colline Telinko i prêtre Claudine Ebuka na peso mbote biso pe le to célébrer ka fête ya Karine Mokonzi o bato tous les na monde ba ko mo changement maluba pour ba ba ko ke poto tete ba kanga ye ba ko refouler azo mukanda mais kene poto ndam ndam oh mazabi na poto quand obi ndam ndam mais quoi ça ce qu'on a poto baba ki rokende poto te akobala kate akozwa mukanda te mais lelo nzamba sali grâce lelo Karine Mokonzi o na lo baboye aobala toki na étape par étape lelo famille ba Evi lo famille na bango ba Evi au sentir que le gâteau chantini à Karine Mokonzi ba 8 ans lelo ba kutana entre les deux familles. Entre les deux familles, mais tout à qui kolanda confrère na epe Moura de la presse abi azana ba vidéo pe azana ba audio oyo famille ya mobali ya Karine Mokonzi bazo reconnaître libala na te pe bazo reconnaître Karine Mokonzi confrère na e Moura de la presse ya confrère ya Karine Mokonzi o me basa musala moro te musala o Moura sara na o ya sala ka différent ba Moura musala ba ka ba simsi miko botel bongo banda ko finga ba via bato banda ko ba gauche dot Karine songo mona ba riet ka jinga ba noela madinga ba mama ba fifisiwa donc ba samsa monte te na Moura ba samsa monte mona ba fifisiwa stol o mona meke ba mami lela ba nani o nani susu nani ba kwa triple H ba omba potongo triple H na tanga basi ya baninga na epenza so na tshela mibali ba papi mboma ba nani ba die donner ngumba ozomona wasuko bato pendeke basala musala moko na Karine Mokonzi wana pende foto ya mpanzi bomba batuka to pesa ka merci na YouTube mais bimisi ba voice quand même bon moni lelo na internet ba busobe kito sur 100% na ko sortir sur na on reconnaître voilà il y en a eu sur 100% sur 100% 90% ezé lokuta 10% ezé solo ngai no c'est souvenir sous une fois babimisela ka abiri pe voice mo ya lokuta ya voix na omoni bato baza bana posaka akupanza bana posaka akoboma omoni ngapo na nzima ba voice wana bandekwa evia baki na video ometanga baki na video bato bele bandeko satanda ba osela mleke video sanini eya ya uli musheli kutabinga nga janvi babi murazana ba video bandeka na ibaya nango sur place tout mona lokabo ko misa ba voice ba audio tonzi mana biso to bi ndenge cha kotambola to bi ndenge ba montaka ngo to bi ndenge sale naka to robola sa bato maputa pamba te je crois te a tout penza na ko sorte bato bola tama puta te leke tu tout wana libuso liputa mais tout bato bola tama puta te tout bato bola tama boma puta te mais ba mona ka feti ba mona ka Karine obala ce qu'on ndenga bakina est-ce que fait ezo sa mapoto mona kimeza makasi te kimeza ngamona za artère principale na so organisation nyonso surtout ya lelo eza pananga tozana ba Sarah Bolinga tozana ba Junior Diazo tozana ba Fene na ndenge ya côté nanga na ndenge ke o maire nanga Karine Mokonzi la baronne o ya fulanga o asala pona zokene na so ngiseka moa bola na déjà na omela beaucoup tukana déjà na omela taka lelo na bande ko mela banda 7h du matin nazomela kaka na ebite soki na kuya wapi ma Civimo TV na pesombo ma Belgique na ebite Galiano na esibino mama Brazil beaucoup mama social o asaba circonstance nyonso lelo Karine Mokonzi famille ya ba Evi ba yebi siko lelo Karine Mokonzi entre les deux familles au stade pendant que windenge kenda ke zongi bakoli ensemble tropesa baropesa pe janvier na katiote nazo senga na dit de maweja abale célébration image totale na ndenge kolamba ndenge zoleka na poto ndenge événement zoleka mais janvier yo il faut la kisape biso ba image ya ndenge kini awa bazolamba po biso to bato tembi bon monde ça ndena zo bato tu ba monde bakosi déjà na ba page ya Karine bon mona mnaki la baronne Karine Mokonzi ko tika na page ni bomona mamunyoso ngana za iloko lo bate ngaza na potote ngana zo célébrer ya Kinshasa c'est vrai ya Kinshasa tala kamera ngana okay yete maweja bana célébration image wana totala ndenge zoleka
Bonjour à vous. Je suis Mme Kikina Munguliaka, coordinatrice de l'événement Trophée MTK Salou, femme d'honneur, qui récompense les femmes d'exception, les femmes que l'histoire a oubliées bien souvent. Qu'est-ce que le Trophée MTK Salou? C'est la récompense des grandes dames, c'est la récompense des épouses, de celles qui ont soutenu leurs époux contre vents et marées, afin que ceux-ci puissent accomplir leurs ambitions pour l'humanité, pour leur communauté. Mais qui peut prétendre à ce trophée? Ces femmes, ces épouses qui ont soutenu leur mari avec engagement, avec constance, avec loyauté, avec fidélité, avec dignité. Voilà pourquoi ce trophée MTK Salou récompense ces femmes. C'est ainsi donc que le trophée MTK Salou ne se veut pas juste être un événement, mais nous voulons que ce soit un idéal auquel toute femme peut aspirer, même s'y accrocher. C'est pour cela que cette année, pour la 2e édition du trophée MTK Salou, les nominés sont de tous bords, de toute race, de toute religion et de tout pays. C'est un trophée international. Je vous invite donc ce 31 mars 2022 à venir avec moi, avec tous ceux qui veulent célébrer la femme, afin que nous puissions dire à ces femmes que même si l'histoire les oublie, même si l'histoire les néglige, nous sommes là pour les honorer, pour les remercier. Je vous invite donc à nous rejoindre le 31 mars 2022 au Pullman, afin de célébrer ensemble ces femmes d'exception qui ont marqué l'histoire, mais que souvent l'histoire néglige. Je vous remercie. Merci Nabino Baye Bozala, toujours fidèle. Nakatia Kouli Média Télévision, là juste ali d'abord papa Thierry Vita et maman Françoise Vita, partout vous êtes. Dengetoloba toujours que Toyaka Naba Makambuya solo, pénatan réel. Parce que Bisso, nous ne sommes pas là pour relater des sottises, nous ne sommes pas là pour relater de mensonges to Makambuya Lokuta. Bocho Landabino Moko, Denge Venema, Isole Kanapoto. Janvier. Lelo. Nous yutaki kuningana isusu en internet. Babi okari mokonza boti, bébé wana zaya yete, bébé Gucci, sope bébé Gucci, azaya yete, azamona batu baibaki, balati okari na botarate. Bon, je sais pas, moi je me suis dit que non, na yo kananga no te, na yo Lucas janvier o azali to yakari. Alobela biso to yeba. Est-ce que c'est réel? Bon, c'est réel qu'azaki mo na été. Mais tu peux savoir encore avant que au but non au but que na janvier à toto passer ban pia que le ma casse ya au but que pia kawana et koti bisoti na février si ko muto apé sa biso ba actualité zaka Karim mon compte muto yela biso ba match au but no ba match ezaka yi talaka ngamo anene sima mi koti ka bisote Karim mon compte koti ka bisote na fin du mois le 28 le 29 déjà février si il faut battre futa bandako battre faut balia mais to bandi février mobimba na biso Karina boy ko créer biso actualité on a talaki na zoni mutnabité mami aider biso ata moi 4 jours ka kelo moka ya mukie o mona ba mura ba osela ngo banalize o mona ba Yves Kalomo ba osela ngo o mona ba tuto ba malika ba lorachu écrit peut-être sport les minutes bazaki le matin pour bon les alaka so Karina sel bo pour mutunda ko mina ba analyse na ye biso zuka caméra surtout fivette ye na ebité mukolo yamba ta musicien moko ye ya tsaka cameraman yaka ta batalise kabu abandi ko finga karibanda ko finga yango pe nyoto talaki baba serna so baba congolais pour baba ka congolais abumaka muninga ni congolais mais ce que Karina tali nyonso wana ndiko nanga mwasi avali bena bia ma Francine Sambwisa Jolemba le Kabindes Claudine Ebuka Motema Teliko prêtre. Ah, c'est un Gladys Mbala la fête longue jambe chargée. Au senti que Karina Talia ok les bisoma. Nanga kutu moi na so que micro code faut y comment passe. Na benga ya wuli mushino ka chave c'est la pour ba tinda la so ba mona biso. So actualité que zone pour ba benga biso ba chanteur français ka super play. Bon ba linga bongo mona meke oui Eric Wena bengi Eric Wena. Poto de bunde so ka bengi. Au moins, Papa King, j'avais un ami Papa King, s'il te plaît. Tout ça, l'actualité, Karine est bloqué, Bisso, Papa King, n'a qu'à se New York, ou Kakabazo, c'est là. On est Karine Talaki. Nandenge ya kolinga ba congolais. Pour aller là, bien que Madame YouTube. Au moins, YouTube, oh, mutazole, ça dit, bien que Madame YouTube, t'as fabriqué sa salle vidéo sur Madame YouTube. Pour aller là, au moins, on a un film sous. Bande côté ka nzoto na ba boulevard na ba boîte na misu na ba opika na ba Willery mais lelo Karina koti bon monde mo ya YouTube ba fi en banane ba fait belé même ba Yves Kalombo Yves Kalombo zaki côté ka nzoto wana che azebula ndumbat ozamba preuve nazo yebiso omoni rompre Willery place bande ko sala na opika na nini ko sekate nazo ba soke na pays peuple ba kotwana ya banda via bongo ya banda bula kotwana na biso na ba opika ye ko babenga ke chat bando bengeli bata rouge
kosekate mama mais lelo soko moni muta longwe na vie na commencer un sous que ah ya Mbappé batou malgré ça peut cop on a ndinga ki journalisme président ba te belé kolanda te ba simbi micro quoi yo bazo te comme ça to kana micro bo oh ya solo na émission ya kosekana te vidéo à tout le pouvoir que ces hommes incarnent qui pourrait être un pouvoir partagé parce que c'est vrai que c'est l'homme qui au premier plan semble être plus visible mais derrière, je ne dis pas derrière, à côté, il y a une femme qui agit et qui donne aussi sa contribution à ce que ce pouvoir soit effectif. 2022, Kinshasa, capitale du monde. 6 femmes venant d'ici et d'ailleurs. 6 femmes qui ont accompagné avec honneur, loyauté et fidélité le combat des grands hommes. Un trophée. MTK Salou. Femme d'honneur au mois de mars 2022. Bon, il y a l'autre qui a un zoto, na ba opika, na rompo oui. Na telemi na e ba e pe batuni mama o matate. Batuni ba mi collège ça bosse ça qui bango soko zo leka. Moi na o matapunda te. Mais est-ce que comment changer? To comment que moi fier. Moi Walt. Ma chérie s'il te plaît. Passage combien? Ozo sekanini. Ozo sekanini. Maman voici beaucoup mal la personne. Ya Oli Mouchel. Est-ce que ma cambo na ba na kosi? Janvier s'il te plaît. Et comment pina bongo maman s'il te plaît passage combien? Poso le canaux. Pourquoi ba la bango te bango tu na ah maman passage combien? Wana ba villa. Siko janvier zela to ke na molo passage yango ya ko lekanzela to ya nzoto nazo ebiso ki moni mbeto o mundele o sala mbeto zaki lié de repos bango siko mbeto za siko lié à cop na bango mbeto zaki mutu net singa janvier boso na mona sele émission trop na limbi na bifona se reposer mais bango ko se reposer pa na bango ba bwaka ngona full ba bwaka ngona maya kalamu o sa te na galonio mo privé ba bwaka soni wana bango siko ba ya mbeto comme lié de repos mais lié des passages na bango et on aime sonner ça mais Karine a ko changer moi mon de vie lo ba camarade ne le lo mona ba nene ya ba ko mosimba pe mikozo mona ba Yvette Kalombo tango zo tambo na kombo ya Karine au senti bien que ozabe mais autre lo ba c'est que Yvette Kalombo za camarade à Karine alors azalaka camarade ya Karine mito to lingi li soute pour qui jalousie ba congolais bazo bo camarade no mo ka tubombeli ba Yvette Kalombo le mso ba ye bona vie na ye Isaka Sakarine Mokonzi lelo akoma yando benga Karine Mokonzi la queen mais l'air nyo sto komika ko vanda net mikolo totika ki espace ezalaki atalika fin du mois bité ya okika ki Karine lobi ya kobala mais niveau avandisi ba miko caméra aloba ko ba sente Karine bongo yo pe ba senta ngato na loba ke ba senta bino qui t'a qui zongi fait ba senta ye j'avais ba senta nene j'avais ba Naibiso ke ba l'orage naibiso ke bato azaka mal à l'aise mais lelo na fandi bona trap na direct nda ya ser nabiso Métis Alufo yo Yvette Kalombo alo ba sente Karine mais kaka yemo so to zongi susu abe Karine akobota te matrice ya katana boye bo abima na bakingandi mais lelo siko yo kokumisa ke ba sente Karine na ese bato c'est kazan azemi alors ngana ebiti ngabozela ka bébé biso to linga obimisa mama na biso boye to obimisa loka gloire langa bimisa ka azwaka ni bien que primatiré pour ba congolais bazana mitema mabebo ya kosakana te boko li musona mwana ti Karine mikona zani ka kala apesa ka ba surprise bato ndeko ko yeba te ke lelo siko samedi tozokutana entre les deux familles mais janvier siko tozobanga libala ngo eske ko umele kozate loko ya grâce te monenge ye kite mata po amakamna bino nyoso boyaka na ka na internet inshallah te ya biso bena nzambe pardon sunga ya biso penda nzambe pardon sunga to boy basika biso nde baseta ser na grâce te bon ya biso pe na mona yeke bien po ani Karine bazo epi moi temps na mo mais touro penza na monike e komi pena net ya mikolo po touro liboso za kineti ba ko sangana na ba fuya mabe loka ba Yvette Kalombo oso mona loka ba neneya malga zongi menga na osepela nonte bo sekate ona za mère nanga malga zonga menga na osepela ba fuya mabe Yvette Kalombo wana penda ko ndoki nde ya bandoki o penda ko ayako zwa sixika na kombo Yvette to zambe galano pexenga na ba koma ba moi question moi songi ba oti ko flashinga na sembabi o ikirinti ke panzaneza ya solo tinga sina panzi kirina na banda kaboy bati ngai mtunesa batu na panzi kirina na panzana ba ikirindika na panzana les américains o bando ganga bokinda ba 50k ba 20k bakenda nese bino ke Karine makambo akota ngote ngaza ataka des princes et des bases ya Karine Mokonzi la patronne
ngai navande natali bo formation accélérée o nazo évoluer monsieur Noyebi mama do na bersinga so na formation ponga vana Karine nalia na Karine ala na Karine place moko na yebi ndenge to évoluer aka na yebi neto ça na yebi soke batamokili olingi nzambe te balingi nzambe te Karine. Voilà, batamoki balingi nzambe te aujourd'hui eza bongo libala ya Karine Mokonzi na yebi to kozonga lisuku na sima to kozonga kuna tant to linga to chité. Parlons d'abord na ba fille o lelo to zoma na TikTok bazo panzaka makolo mais toujours banga bango delo moni fi ya fongoli jeep atamboli ya sopi ba bijou lo kwa mtateka na zandu lo kwa zale ki a fede lo kwa mais kotala na suka nzoka nde bakenda medisa bango bambo mabele bakenda na bango ko coucher na bambo bazo lécher bango do mbo azu ya lécher après yo pe su mutoke o lécher yambona non na peso micro non singa la die donner ma oja balancer biso image na même 3 minutes total na ndenge zoleka. Voilà, merci à Dieu donné janvier. Toti kolandanga na yo image wana. Okoloba nini? Conseil nini okopesa na ba ndeko na yo ya basi. Po ba kombo eza etandami pinza. Na ba kombo etandami na ba video okoyeba moko pe mibale na kati wana. Makambo saka passe surtout na ba congolais to ba bantu ebi. Nga penda yondinga lobaka na linga ba mama to lokwa ofandi bonga penda na mona ba mama. Ba mama tout ba nga ba modette, ba mama Belgique. Ba mama jeune na kati Suisse na pisombote, ba mama Francine Tsambwisa, ba mama Madonna Bercy. Gladys Mbala la fête longue jambe chargée na bosenité c'est na Claudine Buka Mutema ya teliko prêtre et ça la passe pe mawa. Ceux qui étaient d'étrangers et yonde elo mona lobaka président de la République abimbo ko sekufa kala mutu nyonso te bosi sara esombo ko sekufa bosi saki baba na eti sukate te albeka mboko ekufa kala mais msu ya inde msu pona ocha moi banga kwa déjà akuta elize yo bo ibizati bato si ba yiba to ibakenda yekuta yo kutande na souffrance skut na yo so bande konanga basi pressé na vie mabe tsamba sali yo mutu sokoza na poser nzoto bato balinga ba poser nzoto makasi na kichasa loka ba janvier to sali boko yo ko cédele bisote bino bozo cédara pa bamboa en plus bamboa wa o seki pa non parce que tu me dis que chino mon passe makambo na roba na kosi non ya uli mo shel code amboka makambo na kosité na ba donc yo linga nzoto makasi kaso na zulu ba bon linga partenaire na place ba fi babotara alors c'est pas osumona ngai non ko sorti ko mo lisamba mususu nsambi na ngasi boli misanga ba mama présidente ba mama nyoso tu ya la Chine ba mama autorité na biki na zaka mona bina lobika pwani bandiko na biso baswana bazosala kibosoni na mboka ba ya awa na Congo ba misala pe malgré ça te trouve ça vient na YouTube ba Yvette Kalombo bangona ba bande côté Kango boulevard azongi opika zongi wileri ozomona zongi kuna na bova abande mais lelo pena vanda tala pena ke ya comment simba micro malgré so bata manina simba micro so ba bengi ba jeune ba utapoto Yvette passage combien OK na ndinga calme mais ce que bino beaucoup pesa na bamboa biso ba janvier tozalia ba junior dia so tozalia banyama corps tozalia bino boki ndo ko pesa biloko na pa bamboa vous respecter biso te babantu eza pasi pe mawa pona nini pona mbongo yaya mbongo esila te mbongo esila kate bo bande kuna biso ba congolais eloko bozo sala wana etisa bango ke chacha na peso mbote Christelle Lova ozo mona yena di mbo ya beta kami bali wo mona ke esa pasi na ko sepela na eloko na ta mukete so boyo te kango ata ana Kinshasa
ba place ba ivete ba ndeko côté ça bien que bozo te ka pa ba mboa ti boyo te ka pa ba mnyao ti boyo te ka pa ba ngulu bozana mbara de choix o kisino ba congolais soni likolo kombe $100 biso pe na kichasa ba 100 pe mona na waso na benga e mona na ngo oui e mona na so na benga vina nga Jordan français qu'un super play so na beloka ba masa na ba maître Mika Mongo yanga na benga loka ba junior kabananga okosha bana yolo ba kufu jogo ba kotinda shekina mon na vuba ni pena bona boka banango kosa zoneti nga so na benga ya idie momo ye yana talaka idie momo ye idie momo ngape na beka ye idie momo eko yana me bandeko na biso ya basi bakomi ko melisa na bambua ngai boya pa nanga ngani vo mbwa zo lembula na ebi omoni amsu bo mona mbwa sala ki on bien time yaya nazo mona basara banan boya bo contacter nga janvier na plus de ça 43 89 50 53 549 omoni o bambwa basali wana basali bien te boya nga yo sala nazo bisa okay boya o bo sala galiano na peso mbote. Voilà, on va parler de Mama Lydia, c'est une icône dans notre pays international aussi. Mama Lydia, ouais, il y a une maquitar, tout c'est plein de Mama Lydia mingi, mais bouf kakaboui mutakalisation et bimili banda pas si peu mawaisa pour être comme Mama Lydia, c'est une servante de Dieu. Et à moi ça mon seul nzambe, il me repose servante parce que ayembe la nzambe, mais quand elle a boui mutakala na ito comme on a ba téléphone abiso, non yé baté janvier mokili comme ina souka tonel, pour ma kamboto comment yé bango et pas bato ba sambe la rapenzate. Maintenant bato ba sambe simba Bible a minene tout monde mitekana bon par ci par là pe base information le bio mère au se pe mère abimana ba basi ba voice tamboli ba image mususu ba vidéo bimi mère akata bana basi mère ye moko na mogombo ko pena ya munene do ya somba ko pena ya plastique ye moko zo mikota qui ça c'est mboke kufa ngode to kufa sikote omoni na za songa na kufi bana ngape bazali nana bani bali jare na chanis so na kufi ba jare pe bolinga ba sala foye na bango ba fiforoka ba tunyo surtout ndinga pe nazo kola ba pe ba kola ka yesu benda ko yesi ko za mwa pasi mais yibaka ko banga nzambe yibaka ko respecter mibeko ya nzambe omona siko ba mama Lydia na ndinga mabete ba ne toucher pas mais ouais omoni ba mabe o bango bazo sala ba to ko sala ngone za na biso mais siko bino o bana na bino ba ouais bazo sala bino bato okay koma loka yesu akoma loka ya na bino nzoka nde yesu azandi ko na biso nyoso taza invisi alinga ka biso za nzambe bino siko bozwa ye e koma loka ba bien privé na bino siko tala nde bozo misambu sa siko bino bozo bato o bino ko pesa biso ba janvier leçon siko bon na comprendre bon pe au monde toza ko saba fantirte toza na mai na makila ozo net yo déjà la chair est faible toza o apena ba posa na toza libana to ndo solo no bitenga linga ka mibali soka moko yo linga ka moko bon mutu mutu toza ke na bité 5 kasi zema swali bana opena lobi ozana mai na makile na kokana mingi te moko mingi te ka moko ngabi lokola ka moko yepe kuna bitenga 5 ngabite 5 eleki net nga janvier mi baleza ngabi troisième personne aiza moi bien au moins mutu mutapesa ki avina yi oza mutu ozana mai na makila te oza mutu ozana mai na makila ozana baposa na bango pe bakana baposa na bango pe balinga batinda ba vidéo ke zongi batindela ka bango baza batu loka batu nyonso mais siko batu bakomisa bango lokwa banzambe nzoka ne ba banzambe te en plus bango bana mai na makila ndi biso batu nyonso ozala tika sa musala Mama Lydia ngako tu vidéo na monite omoni ngai ti lelo vidéo o epatanga vidéo o nazela ka iza ya penel na singa pinga passer de nice na bi vidéo na bi passer de nice ba singa ke yum to ka ba penel. S'il te plaît, ngamo janvier na 2 secondes, 1 seconde, 1 minute pour na peigner les sangs, ngaba pesa ngai. Moi na sa propre. Ba mitakala nyonso le cas ya propre le quoi ya peigner les até. Taka na lila kana kombo ya nani ya pasteur na biso de nides na ba pasteur pasta pesa ngata 1 minute. Ce qu'on a osé là, ce qu'il y a Mama Lydia. Non, t'es comme on a payé la toute ya sœur na Angèle Moussoye. Na taille vous l'habitez ya Angèle et Sakori. Ce qu'on a osé là, ce qu'on bata ba gerna, ce qu'on a bien déjà dans la tibu. World transparent, on a compris mec oui. Aux agènes, aux senti que non efanité. Et ça va mitaka la muté celle barouya. Ko sekate. Et ça va mitaka la monsieur tellement bête mère et Sakori ça na barouya. Ce que biso lingake, au senti que c'est bon. Ah, je vous rappelle que oui, 30, c'est au Kitty, 28, moi 31, 32. Bah, il y a 50 ans, 48 ans, on a bissoté. Mama Lydia, bah, il s'est sur 40, 40, bon. N'a faut n'attendre, non, Mama Lydia. Tu n'attends ça, on a bien ma casse. Ok, nous sommes presque à la fin, nous chitons déjà. Qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport au mariage et à Karen Mokonzi? Bon, on a eu ça, bah, jalousie.
badongolo misu talonde bosuki mère ve ba solution motema ko moi papa wana ba vilanga wa kimisanga bazongisanga mère ve ba solution solingi bopikiliki ya kimobali ezala yana zo isa balekechu ba Jazz Kavulu ba Mura nazo bisa ba nanyo ba bazamu bili ba peli o bazana ya ba journaliste ba barezi bato na otanga ba peli na ndenga ba biso bolingi barezi pede na ndeni na zo tangelo Jazz Kavulu lekechu esenga pa galinga benanga javetika ozui barezi ozui Mura ba peli na nyoso tu soki elingi ke ba bo pikilika mobile po bazonga ba benga mère ve ba solution motema ko papa o mona ndeke oui ba kozonga mobile ba kozonga penda mobile Janvier makambo so boza na preuve. Na preuve ko na yebi. Tino ba bomo ba yebi ke na loba. On linga na so ngisa bandeko nanga. Ba bandeko nanga. Ba bandeko nanga na ko linga teke ba ko na buzo ba mugela ta bonte na sepela note. Yo na yebi si bango. Ba ya pa merveille ba solution motema kuma papa. Bon moi na bo pikile ke mobile ke zonga. L'autre tenga qui to chité avant c'était l'avant-hier si je me trompe pas l'arrivée à Kisinjora na kati ya mboka na biso Congo. Ebele ba ba ki vient njora kimi, ebele ba ba ki vient njora ndenge zana abonga ki na aéroport. Pour toujours souka déjà, on est à la fin. 2 mots. Bon, 20 jours en dazana, moni lo bat baroki ma poto ba ebani bilonga batebele baroki ma so mimi kana poto azongati. Net malika so mimi ba ki azongati. Omi lo rachi so mimi azongati. No so bisa. Problème malika. Te zaka normal, omo so mimi bango azongati. Omi na tamu azoninga kota ba dira ka zonga bezo simba te so okay, ba azongati. Mais qui sinzora batu ba yebi. Viena déjà na Kinshasa ça stable na pa omi balé. Ava kitoko. Ok mais la potoni yekuti ndake boyelo zaika ki afuta nyonga misu yongi rite penda pesa ke mo chance avec 20 jours akende mais na minute to babo 20 jours azana Kinshasa ako kima te biso de biso orchestre héritier ba kima te orchestre o ezana makambo to e ba mnati otala ndake lobby avenir eza orchestre o ekima reza ba pelo ba betara epefkin le to mona ke ba pa ba fabrikas ba kima ki mo epefkin biso to beta Ligue des Champions to so beta Lina Foot au centre na ke mélange mi de mouvement mi la ke la team wata biso beta ka Ligue des Champions et on dozo mona ba tout bolinga ka janvier wata olinga binga ngai apesa moi conseil plus de 143 89 50 53 549 wana mona ya alpha et foot mona yule ya tongo wana talibo membre asili bokombo samba circonstance nyoso na talibo na moni penda ke avenanga sabena wanani na talibo mama do na Bercy na fandi suko na zongi boy na Belgique wana Nathalie Letsa mangoke chacha kenzo na vandi suzu Nathalie Christelle Love ya ba Christelle Jennifer j'avais na bino ye wata na bino ye soda makasi ko sakanantene si bino ke toza peto ko zalaka kaka lelo penza eza songo makasi tozo lia tozo mela na biso ke fête zo continuer pour batu baloba ke Karine robota te Karine rosala boyete robala te mais to esa bino ba do changement maloba tala ba fiti tande boye est-ce ça la sous direct o ba sente o yo fingaka Karina o ba senta yende ngaza matrice za la moto robota te ba boye boye alongola kusemi boye ndeza robota te mais le risque comme le kake o ba sente ye o yo pe ngaba sente yo mais c'est bino que o eza course bino bala bino 2 fois 3 fois bosukapi ba divorce mais ce que ya Karim Okonzi ok na penda molo mais sino que Eze sengo Karina Bali nabi ke bo changer to pesi bino matière to comme la fin du mois il faut foutre ba mbonga ndako il faut ba foutre belé na yebi sibino ke bo s'abonner massivement na chaîne na biso o esanga be surtout na bana membre ba chaîne yo na bika bo s'abonner ça bien so ngobe nga janvier plus 243 89 50 53 549 na pesi mettre si dia lamba mbote na pesi Ibrahim Dumbi alito ya mokonzi na bosante ya ngoma mutakumba mokonzi na biso mutakumba héritier wat na bosante maître végétal na kati Afrique du Sud na maître na biso maître végétal kitoko na bosani te ba maître tout bozara na biso maître Gege moto pela janvier wat na biso ba na poto lelo dimanche Tona Olivier avec Richard Wata Totorine Tembe. Batutu bolingaka la bonne musique, batutu bolingaka musique intelligente. Bouya na Olivier na bisoge. Butala sikobana. J'ai dit d'abord merci à Dédone Maouija qui était derrière ces belles beaux caméras. J'ai dit merci à Papa Thierry Vita, merci à Maman Françoise Vita, merci à Paolo Di Capel, merci à vous, merci à tous les amis d'abord mondial. Là je vois Papa Cisco Kamba, Terry Manzete, ils sont tellement
beaucoup, Papa Alain, Kitoti de Kitoti. Là, je vois la pastèque du boss, Nyota Fiesta. Merci à toi. Merci à tout le monde. Bozaki Bongo Baike, O Bolandaki, émission Nabiso Mokoloma, les Losoki et les Akio. Luka place na mute manayo o limbisa biso ba suggestion na bino na se ya bon d'écran et ko sala biso ba grand bien. Là je vous demande de vous abonner massivement, voilà. Bon s'abonner massivement, bon liker le matimo likolo moi clochette mo ya note des notifications, on s'abonner wana et ko sala biso ba bien makasi. Quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous.